qui est en bas de présenter à l'Emoloto. Bazaki na paradis, to bazaki na enfer. Au monde qui bon wapi. Bazaki na enfer te. Bazaki na Jésus Christ yemoko. Bazaki na enfer te, bazaki na sima Jésus. Bazaki na mona ki ba to ebele. Parce que ba passer musu na mona ki na yebi bango te. Yo mona ka nanana. Ba o na yebaki. Non. Na mona ki papa l'Emoloto, na mona ki muzaidi na bala. Maman Charlène. Makamwa esalami ba ernin. Donc kufa keza ba ernin. Ezeba ine. Ba ine ndo omona ki ba l'Emoloto. Ba iner. Dede olobi ke l'Emoloto za na paradis. Na bande omusu o ke yo mona ki fe ba iner wana mama. Montai ke ba yo kozwanga. Mwana nazalaki susu te. Parce que dans le betikale ka corps âme esprit zala esute. Parce que forme na lalela ki so bato ba bouger nga ba comprendre que nazalaki te. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne La Voix Céleste Nzela Lola et Sika Bonzambe et qui t'en a loué mon amalo pena misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simananto ya koloba kenzama bo et tout quoi wapi maman sazo c'est la biso un grand merci na bande ba soutenir vraiment musalo. Là je vois les pasteurs et fais amisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema bivense de Ombo pe na maman Gisèle Luque le motema papa Emmanuel na Boston papa na biso Blaise motema ya maman mami mbunga na Suisse nzama Lola amona bino bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien-aimé dans le Seigneur tozo qui m'appelle moi ming bien-aimé concernant témoignage de Konabiso ya moi si appelle ça qui bien-aimé dans le Seigneur oyo aza akufa kinza matalise makama sekui la ressuscité de la mort nenga mona ki ba l'Emoloto amona ki bande ko belé place azalaki bomeka un peu poser ba question to yambi lisusu na papa spirituel na ye pasteur Richard Kazadi to banina ko pesa mbote na sœur shalom maman. Ça va? Ça va très bien. Papa, bonne santé. Vraiment, la CP du Sousndenge, Oyeto Yamaona émission Nabiso. Maman, bande va poser une question. Témoignage, nous avons Koufaki ou comment au Monaki, un peu un peu en arrière, expliquer, moi partie, et permettre toutes nos questions. Oui, merci. Les allées qui n'ont pas l'église. Donc na lalaki ndi na presenter ke bayo kozwanga mwana nazalaki susu te parce que dans le betikale ka corps âme esprit zala esute parce que forme na lalelaki so bato ba bouger nga ba comprendre que nazalaki te c'est ça balinga ba comprendre que ozalaki te c'est bon maman partout au monde qui ba pasteur les a parti mais donc un peu en arrière les a mis tout na pasteur Richard parti na monaki ya ba pasteur et dès qu'il y a l'accès na limité ba l'accès na limité ba confirmer que a limité ba ndo l'accès na ba église na ba pasteur o ba na ba église na limité ndena monaki ba église wana ba ebisinga ba makambo ba salaka donc na ko bisa na peuple de Dieu que ba pasteur wana o bango ba yebi ke ba lobaka déjà mabe puna bango mais bango bazo continuer ka kozana ba église wana ba yeba ke nzamba yebi bango te ba église wana nzamba yebi bango te parce que bango ba yebi maloba o ebima pona ba pasteur wana donc na Congo mo bimezaka ba faux pasteur ndé bazana limité nzamba la kiso ba commune mususte tant yo lala ki tant yo kufaki ba yo kozore pas ange ba yo la kiso kana limité donc na RDC mo ba faux pasteur bazaka na limité côté musunne baza bien. Non, il faut passer partout. L'église a malamu pesali. Ce que tu vois par rapport à place même kinga. Même ngandi na limité. Que Seigneur a confirmé qu'ils a limité. Pe ba église on a mona qu'ils a na limité. Et ça te que ba passer va bezaka bazaka na limité non. C'est que passer va be baza partout, baza monde entier. OK, nazongi la papa, mais koto lo bagi qui est en bazou ba présenter à l'Emoloto. Bazaki na paradis to bazaki na enfer omona ki bon wapi bazaki na enfer te bazaki na Jésus Christ yemoko bazaki na enfer te bazaki na sima Jésus bazaki na mona ki bato ebele parce que ba pasteur musu na mona ki na yebi bango te yo mona ka nanana
ba o na yebaki non namonaki papa ale moloto namonaki muza edi na bala après na komona papa Richard na frère na biso dans l'église donc bango baza esika bien na lieu de repos oui bango baza esika bien parce que baza sima ya Jésus. Ok, c'est bon, l'homme de Dieu, Bambi Obapesi, Batouin, moi, question belé, on dirait qu'ils ont des nécromancie, bazo comprendre les témoignages ambientés, Neni Keye, Ako, Kenokuma, Balemoloto, Bilo Moya Bongo, Bible, les autres, quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, papa? Nous avons bien la joie, à Zolokum, on évolue qui oppose à la nécromancie. Une Bible lobby. Tant que je suis dans les zones inférieures, akendaki vers qui akendaki vers bato yo bakufaka na tango ya Noé ko bazaki na prison akendaki pona ko libérer ba et naka ya ndeko mutu ya rencontré c'est Jésus-Christ de Nazareth oyo azana loba ya suka na oyo talibo mpe kufa et azwa ki epo ayeba ye na ko talise makambo songolo oyo il a kozonga pour partager dans l'église ya Nzambe c'est que souci na yeza que batu baye ba ce qui se passe tozana bandeko oyo bakufa ya malamu bazali ya mabe bazali mais ba onyo so bien ami ba chrétien et Nzambe linga kaye bana couper cette assurance parce que ezana ndeko moko akomela kingai atuinga par exemple sœur alobaki que amonaki aka papa ale moloto amonaki papa dina bala amonaki bandeko mosusu te na répondaki elobi te amonaki bapasteur ebele bamosusu aye bilongi ayebi bakombo na bango te bamosusu ayebi bango te na bana na Nzambe ebele mais baoyo ye ayebaki bakombo na bango na bilo nde baoyo atangi aye kokomela ngai amonaki mpe papa olangi te na mama olangi. Ah bon? Waouh, tu m'as dit que le ton à l'eau. T'es si ma Yesu. On a répondu qu'il y a non. Non, pourquoi? Parce que sur Azawana, je pense que dans le témoignage sur lui, tu vas se souvenir. Alors, il y a mon qui pasteur, mon co, il y a pas qui est là qui est passé. Parce qu'il y a pas qui a salé la ganza, Nzambe. Mais il y a qui aussi les passé tant où on a pasteur wana. Na bato bazoke na séjour de mort era tuni Yesu ayebisi que non aza mosali na ye te seke ndeko wana ezalaki papa olangi ndeko basi si ye mo aloba ngono aza wana ok mama loba parce que parti olobaki acensuré eza parti ya baeglise ya limité mais tant tozongaki ayebisaki nga ke non papa nalingaki yo moko orienté ngai ya mwana nazalaki na réserve. Ok, c'est comment on a une sous Charlène. Maman Charlène. Makambo esalami ba ernin. Donc kufa kezai ba ernin. Ba iner ndo omona ki ba ale moloto. Ba iner. Et Dédé olobi ke ale moloto za na paradis. Na bande omusu o ke yo mona ki fait ba iner wana maman. Ce qu'on a toujours na ba pasteur ya limité église à maman olangi sikoy. Maman olangi papa olangi yo mona ki bangwapi. Non, en fait na mona ki papa mona papa olangi. Mona ki ndi papa na ranger abato ke na séjour de mort. Dès que na moni bongo na bandeko tuna Nzambe nga na yebi mutu oyo bandeko servir yo le roi serviteur na yo. Na ko yebisa ngai avant zaki serviteur na nga. Mais comme na maman boyale sous serviteur na nga te. Yango moni azana kati arranger abato bazokindi na séjour de mort. Et ça lenga passe vraiment na bandeko lela. On a tunaki Nzambe na biyo za Nzamba ma ko limbisa yete. Parce que na temps ya liboso bandeko salela yo. Pourquoi pour limbisie? Alobi na limbisa kata mutu azo vivre na mokili. Mais soki déjà mutu aye a pardon ezala raté. C'est que so mutu aye awa ils obligés kende ka place ya zulinga kende. C'est tout. Et bangi sécurité Pablo a bon isampa na 1 heure du temps tant que ozonga ki yo mona nzoto no ozali na bobangi moko to trouver ya normal. En fait pour tambola na batu mususte donc façon tam na la muki. Nini salaki que yo la muka.
et loko sale ke na lamuka par rapport ninga zomusaki nga dès que na lamuki na telemi na place na lalaki na bandi ko ganga to banga nzambe batolalaki na bango na église bazali to banga nzambe na ke kota voir même na ndako oyo eza na église na biso na yekota na bamama na bazalaki wana nozisa bango bo banga nzambe azali do bamone nga neti na zwi trouble mental nazisa bango bo banga nzambe azali to banga nzambe na koti na douche na ke se soulager na milobelaka nga mona kati ya douche nazoba to banga nzambe azali na bimba zo comprendre eza nini nde na ndeko yebisa bango makambo na monaki makambo monaki siko mama omonaki kaka ke papa olangi mama omonaki te te namonaki ete siko mama sekaza na paradis wana nga na évité yo omonaki kaka papa namonaki kaka siko nini esalaki ke yo ozonga osengaki epai na yesu ntango okufaki ke bazongisa meka kozongisa biso su na nsima nini esalamaki ngai nakendeki te mpo nakende libela betela biso lisusu liso na baoyo balani yo pour la première ngai ya kozwa nga par rapport ke alakisa nga mambo elekaka kuna oyo eleka na mokili yango nde ya kozwila nga ya kozwa nga te po azwa nga kuna libela no parce que ntango namoni na couronne na ngai bisi nga tala na ngambo oyo couronne eza ya otonda place osali bolamu c'est que faut continuer kosala bolamu mpo couronne esa nini etonda epandeki na bande koloba nzambe fo nasalaka bolamu mpo couronne nanga esa nini etonda sikoyo ebisi nga be omoni soki osali malamu couronne oyo etondi nde oyo esika nga naza mais soki osali mabe parti osalaki malamu eza nango na ntina mo te c'est que continue kaka kosala malamu mpo couronne esa nini etonda mpo yebisika nga naza ok après avoir reçu Jésus maman nalingi ke ome un peu koexplique biso nsima la fois passé olobaki ke soki aire eleki bazwa corne oyo baki kokosala na morgue mais kaka soki ozongela biso parti wana donc abandi koloba nanga par rapport ke na temps oyo ekomai mokie parce que bafrère babandi kosambela mpe na église seke te ekomai mokie ye de fois nalamuka ntongo makasi ntango soki balinga baremarke ke nalamuki te engai sa nini balinga babouge nga kuba mosusu deya bakoma kozwa ide babouge nga mais babi tocomprendre te tozolinga tobouge tolamusa yo mais tocomprendre te loni esali biso bato nyonso balamuki bazoprier mais ye de fois ezalaki ngambi na ndolamuka liboso na bando prier na mosusu bango mpe basali nini balamuki to bando prier na bango nzela moko eke batabi bazotala kaka bikomi eske mama charlene alali kaka ti ere oyo azolamuka te tokomi 7 heure naolamuka kaka te nde bayoloba bi alala boye te bango bamipose ka baquestion mais moye bakomi esika ngai nazalaki eza te nakosutuka na ngai nde baya kocomprendre ke nazala yesu te bamosusu tu deesala bango kobanga bamosusu tu bakoma oloba bi so moto akufi na église awa église ekangami ti c'est ça. Ok papa Richard maloba nini okobakisa bon oyo nakobakisa eza ke parce que ce jour de mort enfer soki lifelo eza ya kokanga non papa mais ninki akokende ti kuna kovisite ya ceci bandeko ebele oyo bazwi expérience wana mpo ngai nayo na ntuzu yango te eza na bato oyo balobela nzambe alakisaki bango éternité eza na bandeko oyo baloba nzambe alakisa bango lifelo nzambe alakisa bango séjour de mort nzambe alakisa bango paradis. Je pense que ce sont des messages oyo toyokoyoka mingi et au moment où nous parlons le séjour de mort existe et l'enfer aussi existe. Le paradis existe et l'éternité existe dans le moment où tu es. Le problème c'est quoi? Yesu azoloba na moyibi oyo bazalaki na na croix alobi ce soir même na ina yotokozala na paradis. Vous comprenez? C'est-à-dire moto azali sauvé directement apoti na bokonzi na nzambe et moto ya kufika tina mabe directement akeli felo mais ce jour de mort moto wana bagarder kuna pona nini excusez ezali pona koyeba na kozela jugement de dernier nde nzambe akozoba tunso bazana ce jour de mort asambisi bango après tindi bango na enfer pona libérer. C'est ça la vérité spirituelle. Notre témoignage, papa, il faut te retenir. Ok, il faut te retenir. Et le quoi, il faut te retenir que enfer est ali, te retenir que l'éternité est ali, te retenir que ce jour de mort est ali, te retenir que paradis est ali. Ba oyo nyonso bazo kufakati na Yesu
bazokende na lieu de repos oyo Bible ezobenga paradis ou bien les saints d'Abraham. Baoyo nyonso bazokufa kati na masumu bazokende na oyo ezali séjour de mort mpona koyeba na kozela le jugement dernier mpe koyeba na kovivre na enfer éternellement. Baoyo bazali na paradis ou bien dans les saints du père Abraham bazali kozela enlèvement ya église. C'est que tant que Yesu koyeba na kozonga ils vont ressusciter et ensemble avec les vivants oyo bakozala kati na Yesu na époque wana bakoyeba na koformer épouse et puis bakei na enlèvement pour la fête de noces. C'est que tout ce que nous pouvons dire à tous ceux qui nous écoutent, bandeko nyonso bazolanda biso eloko eza moko. Nzambe apesa motu libre arbitre. Ozali na liberté ya kochoisir mabe to malamu. Mais Nzambe ye moko na bolingo na ye alobi liboso na eza na banzela mibale. Eza na malamu eza pe na mabe. Mais sala malamu po yeba na kobi. C'est pour dire que ceux qui ont choisir mabe ayeba ke li fait l'onde ezali kozela ye. Mais souci Nzambe exacte que bato mabe bayeba na kobunga loboko na ezali toujours tendu azoloba veneza za mo botika masumu. C'est que quel que soit âge de quoi commune yango abandonne cette vie-là, viens à Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Merci beaucoup, papa. Richard Kazadi, est-ce que c'est un message monsieur au Baksa? Bon, batuna kinga epa ya ndeko moko eza na ndoto mosusu sera monaki oyo alingaki aloba na émission. Mais papa alvi na yaki kokata ye. Ok, ezali nini akokoba ezali nini misusu maman Charlène? Ezalaki dimanche nalali na butu nazomona nzambe bande kolakisanga namoni mbula ebeti makasi. Ntango mbula ebeti makasi namoni mokili mobimba mai plein. Est-ce que namoni bato mosusu bazotiola bamosusu batambolaka donc bazali likolo ya mai eke na ndeko tuna nzambe pourquoi ke bato mosusu bazali likolo ya mai bamosusu bazokufa alobi eza baoyo baoservir nga te bamosusu bakokufa boye sikoyo ayolakisanga bitala na ngambo wana sikoyo namoni na ngambo wana namoni bato bakufi ebele sikoyo namoni mai ekiti ntango bato bakufi nga biseigneur pourquoi bato bakufi alobi ntango nazoyebisa yo ke na yo mpo banga ngai yo pe lisusu fo banga makasi parce que soki osaleli onga na loba te yo po koyesika na lakisaki yo metala bato ndenge bazokufa ebele bakokufa kaka na bamai boye moto abimaki akei mbula ebeti akufi c'est que nzambe ayebisa ngai peuple de Dieu tobanga ye makasi tobanga ye parce que kobima boye jour Jésus yo tonyati courant kei ezala kaka te ke o mai etonda non azolakisa bilembo ne bato basala nini bakokufa oyo baobanga nzambe te. C'est ça. Ok papa okozala ok eloko nakoloba moto akufaka na nzela ya maladi te parce que nde oyo bato nyonso totiaka na makanisi na biso un jour moto akobelako akokufa même soki moto asi akoli akomi koko totiaka lisu toujours na motu na biso ke akobelako akokufa mais toyeba ke liyo ya mbalakata mpe ezali liyo ya accident ezali bacatastrophe naturelle ezali lelo eza na batremblement eza na bambula ezonoka e eza na baincendie ezosalema na biloko nyonso wana bato nde bazokufa. Des fois na est ya pays par exemple il y a des massacres presque chaque semaine babomi bato autant mais okokuta ke mutu wana ayebaki na kozela te ayebaki te ke lelo nde massacre koya et parmi bato kufa na village na biso wanga nazanaka te mais souci ya nzambe eza ke mutu amilengele azala toujours prêt pour ete place liwa ekozwela ye akende lifelo te makende pa na nzambe parce que ntango biblia ezolobela kozonga na yesu ezoloba ke mutu ya kozala likolo ya ndako ayeba na koloba te ke azonga na ndako mutu akozala na bilanga kozonga na ndako te c'est-à-dire place oyo ekozwela mutu nde oyo ekozwela ye du tobanga nzambe nde le gros ya oyo nyonso nzambe alakisi ndeko eye moko ndenge avandi wana aza na devoir monene parce que nzambe alakisi ye oyo ezali couronne na ye
ezana ba pierre précieuse kaka côté moko mais côté mosusu ezana vide. C'est qu'en quelque sorte message wana est concerné kaka bato nyonso te mais concerné pays. C'est que c'est le moment maintenant yake à travailler makasi à banga nzambe à éviter masumu pour être couronne na yeba sala nini etonda. Et ceux qui ont travaillé de cette manière là te papa nzambe jour wana ko yebisa yo yaka ota na kebisaka yo na lesaka yo maka metaler ozongi oyebota na distraction. Et là ce qui t'arrive aujourd'hui nzambe naza responsable te parce que yo ozwaka ngolo yo bato mosusu bazuite. D'où ensemble avec elle biso nyonso lokola bana na nzambe totambola na bubangi na nzambe totika vi ya masumu toluka kotambola na bosantu lelo koyina na koboma na bapoison ekoti même kati na église, trahison ekoti même kati na église, makambo ya mabe ebele ezosalema kati na église papa. Bana na nzambe biso baye toza deja kati na église toyeba na kobongwana mpe baoyo bazali banda. Merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est la fin de notre émission. Au moment où il y a exhortation, hein? Je me suis forcé tout ça là. Dans le peuple de Dieu. Taïs Camiré, papa. Na pesi nzambe na lolo lokumu bande konyonso oyo bozali kolanda biso tozali partager kati na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 15 à 16. Nazotanga, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, nalingi toyeba na ko partager likolo ya nzoto na biso. Nzamba keli biso apesi biso nzoto. Mais lolenge tozali kosalela nzoto o nzamba apesi biso lelo souvent ezali lolenge te o ezali kokomisa nzambe. Eza na bandeko ebele oyo balingi kokorige nzambe koyeba na kotalisa ete akela bango mabe. C'est ainsi que eza na bandeko oyo bazalaki mwindu lelo bakomi pembe, eza na bandeko bazalaki pembe lelo bakomi mwindu, ezali na bandeko oyo bazali kosala même oyo ezali chirurgie esthétique mpona kochange bilongi na bango, eza na bandeko oyo bazalaki mibali bakomi lelo basi, eza na bandeko bazalaki basi lelo bakomi mibali. Pourquoi? Parce que tout ça mutu azali kokroire ke nzoto na ye ezali ya ye akoki kosala na yango ndenge ya lingi. Me touti kotanga liloba na nzambe ezali koyebisa biso ete nzoto na biso, biteni ya nzoto na biso ezali ya Yesu Kristo. Bible ezali kotalisa yo mwana na nzambe ete nzoto na yo ezali tempelo na nzambe. Nzambe azali koloba oyo akoyeba na kodetruire oyo ezali tempelo na nzambe, oyo ezali nzoto na ye, nzambe akoyeba na kodetruire ye. Molingami bipai wapi ozali kolanda biso nalingi ete oyeba na kososola kobongisa nzoto ezali mabe te. Mwa mafuta na yo, mwa poudre na elongi, mibisalasala ezali ya nzambe te. E nazokota na bozindo mpona ba oyo bazwi nzoto na bango bakomisi yango nzoto ya kindumba. Ndeko mwasi olobaka te yanga nyonso me kindumba nanga kosimba te parce que yango nde eleisaka ngai, yango nde elatisaka ngai, yango nde ezoka ngai en charge.
soki otei ngai kopesa mabonza nakoyeba na kopesa soki otei ngai kokaba nakoyeba na kokabela bato kasi mpona kindumba na ngai koyeba na kosimba te me nzambe azali kosepela te ozwa nzoto no ya bomwasi ozwa nzoto no ya bomobali oyeba na kosangisa yango na moto ya bali yo te etangami lokola kindumba nzambe azali kosepela na yango te tala image ya ndeko mwasi oyo bien aimé nzambe asaleli nini parce que namoni oza na émotion ozolingolela okoka kosote te mpo na nini wabandi oampeshe kosote eloko ebandaki koampeshema parce que naza na corps étranger na nzoto mingi balobaki ke ete vi na ye soki kaka bongo akokima mbangu te akosote te akosaba physique ya makasi te me nayebi ke lolenge nde nani nati makolo awa nde nakimi mbangu nde nasote naza capable ya kosala mosala mosusu oyo nasala te corps étranger nini libende ah bon donc liboso bando koka te ndako kosote te kokima mbangu te lelo nakimi mbangu nasote nasengi eza lelo te et continue du jour au jour en tout cas nzambe apambola en tout cas siko bandeko bao bakoki omona bakoki oloba nini okoki oza na liloba okoki oyebisa bango bon naza kaka na liloba oyo nakoyebisa bango ke monganga aza nzambe te monganga kota limite soit ke alobi ke ete eloko kosala te mais pas nzambe tout est possible monganga koyeso ete eloko oyo eza mabe na eloko oza na wana nzoto okolamba fufu te soit kokokima mbango te kosote te mais ere okusani mpa nzambe acapable alambi so fufu ya soso ya okimisa o mbango yo napesi kaka bandeko na nga soit ke oza na maladi mosongo olupaka esengi ke baopere mais taki okusani liboso na nzambe oleli mpa nzambe nzambe acapable ya olimisa maladi oyo eza kati na eza mpe lolenge monanga lokwaki na na libende eza kaka teke nakokima mbango te nakosote te me nasote nakimi mbango eza kaka grâce ya nzambe nasepeli kama en tout cas nzambe apambola yo juste mpona koyebisa bandeko nyonso ke ser atie kondima na ye eloko esali eza fa oyo azalaki na yango parce que ayebi ke non liboso ya nzambe eloko moko te ekoki koresiste yango wana nzambe amanifeste puissance na ye ser akimi na video précédente okomona ser asote mais liboso bamando ebisa ya bandomeka kosote te eza ngolu na nzambe yo peut-être okolanda video nazoyebisa yo vérité ke nzambe na biso asalaka isifi ozala na fa tala ndeko mwasi akokaki te mais atémoigne soki olandi aza na émotion azokoka te azomeka kolela parce que eloko oyo ayebanaki te ke ekoki osalema mais nzambe ayebani na kosalisa eza juste fa oyo andimaki azala na kondimisa makeno soki bato bakoki te nzambe akokoka yo ozolandanga soki oza na likambo otie kondima na nzambe nzambe aza na makoki ya kosala yango wana topesi nzambe merci ser nzambe apambola yo en tout cas nasepeli fa na yo epesi ngai esengo makasi merci beaucoup sauter maintenant. Ndeko mwasi oyo aye na église aza na problème batie libende na mukongo etango batie libende na mukongo abuka na ndenge nini asala accident te akweya te moto alamukaki malamu azosala mosala bamonaka tout d'un coup asimbi mukongo akweyi telema azokoko telema lisusu te bamimie na hôpital balobi mukongo eza ya kobukana etango bandeko oyo bamimie na hôpital balobi eza ya kobukana bazalaki obligé bayeba na kotia plâtre e batali lolenge mokongo ebukanaki bamoni ete ezali malamu bayeba na kotia libende batie ndeko libende na mokongo me libende balongolaka yango apres mbongo ya kolongola libende emonani te paske na moma wana papa aperdre mosala ndeko mwasi atikali aza na libende na loketo akoka ngumbama te akoka kokima te akoka kosala mouvement moko te ya makasi parce que aza na libende na nzoto
parce que baminganga mpe bapekisaki ye ete ayeba na kosala yango te. Mais ntango ndeko oyo na susi yake famille mbongo eza te na kobima na likambo ndenge nini amoniki akende epai na nzambe, nzambe atikaka bana na ye te, asali ndeko ngolu. Bien aimé, ntango tozali kobondela ndeko oyo akwei esprit ezoloba kati na ye elobi ngai mobali na ye ya liboso tokabwanaki na ye mwana mwasi oyo aza na étoile makasi yango na poseda ye ngai nde nabuka ye loketo. Seke esprit ya molili mwana mobali wana atinda nde ekanga ndeko na loketo, ekangi na loketo. Pourquoi? Parce que loketo yango nde ndeko mwasi oyo abandaki kopesa epai ya mwana mobali oyo chaque fois lokola mwasi na ye me abala ye te. Tala lolenge nini a détruit vie ya ndeko oyo depuis plusieurs années. Dalingi oyeba na kocomprendre ndeko na ngai yaki epai na Yesu. Kindumba ezali na ntina moko te. Ozali kobanga ke soki otiki kindumba, soki okaboni na mibali nyonso wana okoyeba na kokufa nzala te, okokufa nzala te ndeko. Nzambe oyo akomona ke ohonore ye na kozwa décision wana, nzambe akopasola nzela ya sika. Nzambe akoyeba na kosalela obolamu. Nzambe akoyeba na kopesa ya kolia komela mpe ya kolata, akopesa bisika ya kovanda mpe nzambe na lola akoyeba na konore yo na kopesa libala mpona kolakisa bana na bato ete ba oyo basalaka bolamu mpona nzambe ezalaka perdu te, nzambe azongiselaka bango yango. Ndeko mwasi oyo akimi, ndeko mwasi oyo asote oyo akokaki kosala te, esoki olandi ndenge azoloba okomona azoloba na kolela avec émotion parce que andimaki te ke soki babimisi libende wana te na nzoto un jour wakokimaka, un jour wakoyeba na kosote. Mais par la grâce divine ndeko oyo a retrouvé santé normale. Nazali koconclure na koyebisa yo ndeko place ozali kolanda biso ndimela Yesu. Ndeko mobali kabwana na bana basi nyonso wana ozali kosala na bango kindumba ozosepela na bima na autant te ezali masumu avant que conséquence yeba na kokomela yo tika. Ndeko mwasi ozali mibali autant système ya 4 trophées ainsi de suite ndenge boloba nazo yebisa yo tika avant parce que conséquence ekokomela yo kala mingi te. Tala ndenge komelaki ndeko oyo heureusement ki azwi nzela ya koyepa na nzambe, me ebele bavi na bango lelo ebeba bazosouffrir. Nzambe na lola yeba na kopambola bipai ozali soki message oyo esepelisi yo okoyeba na kotala na si ya écran na yo, il y a un numéro, c'est notre numéro de contact. Tokoki kosunga yo na conseil, tokoki kosunga yo na prière. Et bien aimé, nzambe na lola akoyeba na ko visiter yo. Que Dieu vous bénisse. Tolanda toujours notre chaîne préférée, La Voix Céleste, la chaîne qui nous édifie, la chaîne qui nous oriente, la chaîne qui nous met en contact avec la divinité céleste. Que Dieu vous bénisse. Et na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu tokutani mbala ya sima soki Yesu Kristo azali kopesa biso pema, azali kopesa biso makasi. Que Dieu vous bénisse.